voir même sa famille. Ezaka Benita te. Quelle est cette famille oyo bakondima ko collaborer ko kene ko kosa na commune ke Tozwaki libala po babala mwana bango. Donc na famille eza ba irresponsable. Batala qui peut intérêt que mwana biso Benita so ake poto obengisa biso tokobunga ako gérer ba bien ya papa wana. Donc même la famille était derrière les biens de papa ça. Ezalo babosolo parce que papa zwaki mwana musala est malade. Azaki moi cité parce que jusqu'au jour d'aujourd'hui docteur ça na biographie na aza divorcé pardon célibataire t'es divorcé père de 4 enfants. Elle savait prévenu yana audio moko grand frère nae tant yo ebisi grand frère nae ke na eba été que Guy Abotarate. Grand frère nae répondait que oui baki bien que Guy azana ba maladie au ko kopesa au moins na te mondimaki yango. Boye kozala mabe eloko yo ndimaki après osanini o changer c'est ça. Donc soki tolongwe na angle ya frère na ye ya conversation wana toke na angle oyo eza normal. Tadi eza na mobali mota ko uta poto yo bala mwasi na Congo sans que babima. Et ONG Vida est lancé Bongo, opération Sunga orphelin na $1. Na $1 na yo, tu peux sauver une vie. Même après la mort, même après le retour à Christ, Yaya Misana Biso et témoigné Biso Liboso Nazam. Avec $1, tu peux changer la vie des enfants. Na $1 seulement, et peut permettre ONG Vida Bakende à collecter en Bakende, couper ça ba orphelin na opération Mneno Baosala le 24 décembre. Il y a année Oyo. Celui qui donne aux orphelins prête à l'éternel. Toi, on a posé tout c'est ça bon $1 à Pam et qu'on fout la orphelin mon classe. Topé ça $1 ya Pamba. Pour la bonne année, orphelin, azanga, losote, sosote, fufu ya koliate. Yandena olo baboué. Benga na numéro wana. Opesa $1 no nenga na zopesa tout à l'heure. Soki ozalaka motema malamu ya kusunga, tala kanal malamu ya kotina mbongo na yo. Tole bongo na M-Pesa, e-Bank, Airtel Money. Bana nyonso ya Canada to États-Unis, bokotina. Vous êtes sur Top Media TV. Merci bandeko balandi ya Sarato la télévision. Bino baye bokozwa libako kolanda émission na ngambu ya Top Media télévision. Boye malamu émission na bino le code de bonne conduite yango e bandi bandeko boko tia vraiment ba kiti na bino bandeko nyonso sur TikTok ya réseaux sociaux bo tia ba kiti na bino tout autour. Mais botingi kiti moko liboso kiti ya liboso na to linga to fanta ndeko nanga concert na ngai Benita oyo azali na tango ya pasi na instant oyo o azali na problème o azali sérieux par rapport à vie na de couple parce que elle a perdu son homme oyo azalaki une partie à vie na ye mais liwa ya mobali na ye et nécessité makambo ebele et nécessité makelele ebele bandeko balandi mbwa akoswa mbwa te parce que j'ai l'habitude de koloba ete mbwa na monde ti mbwa koswa na bambwa na bambwa baswa na ezalaka mokie na comme ça on a moi likolo koloba ete lion a suit lion lelo bandeko balandi makambo ya somo o nanu botikala ki koyoka te depuis disparition ya papa oyo depuis babanda nandeko na biso oyo Benita mais je m'excuse au-delà de ça il y a certaines personnes oyo bakomi ko luka ko bimisa makambo oyo ndeti règlement de compte et pas ya famille yande konabiso oyo auti kotika biso oyo baza oyo azali na pasi pendant que les autres bazo kobosana source ya makambo nyonso parce que papa oyo atika la kozala un homme public te mais lelo akoma public pourquoi akoma public tout au long ya émission o bokoyo kango il paraît aussi que ndeko na biso déjà azo senga ba SOS na TikTok na ebite ezali pona nini pour famille ba sundeleli ebembe pour famille bazo koka kozwa soin ya ebembe te ou ezali pona nini SOS oye a lancé eza pona kosala na yango nini pendant que son homme azanano na place ya malili que son âme repose en paix. Nous apprenons aussi toyebina no pété il paraît que la famille ndeti bako simba ete bako sokola yete
Parce que vous savez, nous sommes des Africains, Bandeko, nous devons faire de notre mieux pour nous respecter les principes. Voilà, je serai avec Sarah Tola, tout ça, l'analyse ensemble, Bandeko Balandi. Maintenant, on peut sa bongo, meilleur fan, Bochua le Kozwana, nous Sarate, Zalana Nanga, Anasilisa annonce Nanga, n'a profité, n'a pas ça, meilleur fan Mbote, président bébé, maman Nathalie, Nana Moussibou, Angelos Karwan. Célia Kinkela, Fatou Dukonti, Makia Lakumba, Adassa, je te salue. Un grand merci aussi à Mama Bijou Ketani, Obonga, na Papa Jean-Pascal Leka. Voilà le couple, le meilleur couple en fait. Mama Bijou et Papa Jean-Pascal Leka. Un grand merci aussi à Mama Zozo, la femme de Papa Noël Mavaka Lanzinga. Regardez les exemples, il y a un couple Oyo. Regardez Mama Deborah Lubanda, qui est mère à Calgary, Mama Yvette Mbango. Fifi Wechi la star, émission Bandi. Bochouale, au Fongoli. Pourquoi yo bala papa wana? Pourquoi yo bala mama wana? Pourquoi ozalakana mwasi wana na téléphone nangata? Pour y déjà te dit que soit koti et abimaka na eloko. C'est ça être maman. Voilà. Le mariage c'est pour le meilleur et pour le pire. Le pire là c'est quoi? Et putain. On ne peut pas rester là pour faire les analyses comme ça. Mais si nous faisons des analyses, vous qui suivez ça, vous voyez quelque chose. Peut-être aussi il y a des femmes qui traverser des moments. Peut-être il y a des hommes aussi dans couple qui traverser makambo. Il est temps. Prenons le temps de bien comprendre les choses pour bien s'engager. Sarah Tola. Mbote. Bonne santé. Parce que je sais, Bandeko, vous allez nous excuser, sa voix n'est pas bonne. Parce que Azo se sentir vraiment miété. Aza mutumoko kutu akowa ki kosala émission te. Il faut azala yaola la mais du fait que alinga mosala nae, voilà pourquoi elle est là pour to sala na émission. Boni basango ya ba mère fan et tout. Ouais, baza bien ba onyo so, baza bien na ba anonyme batala donc baza bien. Voilà. La toute première question na ko ya moi na lombango kaka na ngambu na yo. Le loco aura 30 minutes. T'es supporté maman pour topé sabato quelque chose de bien et c'est pile sabango pe. Aujourd'hui parlons un peu de cette situation. Il y a Bamabala où ils allaient été personne publique ce qui a Bali après un temps toujours mariage na bango net donc tourna kaka mal mais il y a kaka na place publique. Yoko kiko lobanine Sarah. Qu'est-ce qui pousse être makamwana et il y a kaka na place publique? On a besoin de prendre le comportement de tout le monde. Ok. On a des youtubeuses. Mais je n'ai pas ma vie pour venir dans la médiathèque. Ok. Donc ça dépend du comportement de tout le monde. Et puis l'éducation de tout le monde. Ok. Donc voilà. Tout le monde a star topé, buzz, les aratines et les bana pe ba komi na base. Ok. Mobile à côté na base, tout le monde est dans le base donc c'est compliqué à dire. Voilà. Donc il faut savoir faire la différence entre le mariage na musala na yo. Ça non, c'est ça. Ok, voilà. Naka o yandeko Benita nano avato kota na kati ya makambo nyonso. Depuis que yo yeba likambo oyo, le premier jour nandenge to komi lelo Sarah. Tu peux te dire quoi avant de côté dans le boko lisu na zolo ya sujet autour de besoin de solo. Ouais, depuis na yeba le kambo chile tout le monde ka papa nta kufi hein. OK. Ouais, tout le monde ka papa nta kufi que son âme repose en paix. To occuper milelo a Benita. Papa limbisa ngai. Nakenda kolamba ndunda bon te ndunda ngosoke beli to chile belate. Donc voilà, option yebaki yango wana. Mais tu vas écouter que ça en réalité bien na kati mais tout le monde ka papa ça akufi. OK. On a liwa papa ça yango. Ndeko moi si Benita pe azo participer parce que c'est là qui papa wana trop. OK. De son vivant. OK. Ko rappeler mutu ke maladie oza nango babika nango te do banzamba intervenir donc c'était compliqué. Voilà.
Mais ce qui se dit que papa azwaka ndeko na biso mwasi juste po azala lokola garde na ye azala lokola mutu oyo akobanda ko apporter un plus par rapport à état oyo azalaki na yango et non mutu ya kosala na ye bana. Tu peux te dire quoi ça? ekozala vrai parce que bamaladi nyonso aki nango na nzoto ya bota te, prostate, cancer, insuffisance rénale, aki na baproblème ba rein, donc aki na santé ya kobota te quoi, même pas ya kojuire, même pas ya kosepesa mwasi, même pas ya bopikiliki babukungu, ozo comprendre, donc azalaki na ye malade. Okay. Donc ye azali ozelaka mikolo na ye koka nzambe abenga ye. Voilà pourquoi quelque part bato mosusu baotraite yango non azwaki ye lokola aide malade na ye quoi. Okay. Pour babi na poto ya chere. Voilà juste ça. Parce que yana bapapa mosusu ebele mpenga na yebi ye akokouche sur mwasi te aza mpe na maladif mais basenga ya azwa abala mwasi moko oyo akoki kopesa ye esengo. Mwasi moko akopo rapport sexuel ezalaka à des sexes te. Faire l'amour sans basexe mibale wana bokosala mpe amour. Bondeni tolobaki nasala amour na mobali na nga na telefone. Ese basexe mibale wana ekutani te? Ekutani te. Voilà, mais basalaki amour ya jouir ye pas jouir. Alors mpona kopusa ta mosusu age ya papa wana bamédecin bakoki koimpose ye folinga mwasi moko ata ya mwana moke oyo akopesa esengo akozongisela espoir à vie, okay, à vivre un peu longtemps. Très bien. Voilà pourquoi alingaki kobala Benita. Mais au contraire sikoyo epa Benita alingaki ete atalaki baintérêt na ye akende poto et tout. Donc c'est compliqué t'as dit. Mais s'il faut dire ça, Saratola, c'est un papa qui avait des enfants. Bana na ye bakoki kozwa soin ya papa na bango te, il fallait qu'à venir en Afrique au Congo chercher une femme pour aba omeme poto aba na kozwa soin na yo. Bien sûr parce que na Afrique awa kutu ya moi bana bako batela pe papa, mais c'est rare. Papa soit comme na état moko critique bana pe batikaka. Mutavandela papa ya ka mama. Mwasi na ye ata pozanda kumona mwasi nona bana au moins la bana tamtu babando yaka ba yeba ke mais il faut ça na mwasi. OK. Yebsanga mwana osokole uzana mwasi wana ko sokola yo akola mbela yo mwana ana pa koza na mwasi. Okay. Mwana ana pa koza na mobali surtout na bapoto basala salaka baza tout le temps na ba misala, le temps c'est de l'argent kuna. Yebsanga ezala compliqué pona e. OK. Tom yazwa mwasi moko na Afrique surtout basi na bango apoto pe bakoma obanga bango mwato. Pa okolinga pe mwasi moko na poto mais ayebi ke basi apoto bamona clair aolingeka par d'intérêt. OK. Atanta chance na Afrique akutani pe na Benita mwana mungala. Donc voilà. Mais aujourd'hui Sarah, s'il faut que ça la analyse ezala pena ndeozo kinde. Sincèrement, j'ai aimé votre introduction, ça me va trop au cœur, mais devant Zambé, devant conscience ya Benita, penses-tu qu'elle savait que mobali yo akokoka ko produire te mais lokola abanaki kolongwa azaki na besoin alongwa na Congo na Afrique qui ne poto, elle a accepté et à la fin a commis ko créer makambo o biso nyonso to mona na réseaux sociaux. Elle savait. Prévenu yana audio moko grand frère nae tant yo ebisi grand frère nae ke nae ba été que Guy Abotarate. Grand frère nae répondaki oyebaki bien que Guy azana ba maladie akoka kopesa au mwana te mondimaki yango. Boye kozala mabe eloko yo ndimaki après osanini o changer, c'est ça. Donc soki tolongwe na angle ya frère na ye ya conversation wana toke na angle oyo eza normal. Tadi eza na mobali mota ko uta poto yo bala mwasi na Congo sans que babima. Mobali wana elle est motivée en quoi? Il est motivé en quoi pa bala? À pasterté. Non, le cœur aussi oppose à la motiver, motema. Non. En dehors il y a motivation motema, c'est le corps. Parce que jamais ko bala mwasi o nzoto no esepela na nzoto nete parce que ba nzoto na biso esepeli sanaka. OK.
je m'explique pour aider biso bolimbisa biso po tokoti mwa sans tabou omoni nde ezalaka ke mwasi atikali ni mobali na ye lobaka bolumbu tika français mwasi atikali motaka mwasi atikali motaka mobali nzoto na ye etelemi ezalaka pourquoi banzoto elinganaki satire et plus sensation omona soki mobali asimbi yo mpo arriva pe ya mobali no oyo olingaka soki loboko na esimbi yo osentir mwa bachair de poule yango wana connexion ya corps il faut elingana ebalana soki connexion wana elingani te ebalani te c'est-à-dire en tout cas ça sert à rien même si ta beauté ozongala lokola moi soki ndenge nini ça va pas marcher. Alors mobali mon côté à quoi bala moi c'est en Afrique samba le kanzela nyomi titi. Mais il y a lobaki en Afrique ba tika lo sala nyomi titi. Te alobaki ba sala ki mais mobali abande mon mari ne bonde pas. Déjà tant mobali azo bonde te yo bala na mbala ndengo wana pourquoi. Mbala mona en tout cas papa pour nini komela yo. Ponde eza boye ko ta di ta ko sauter. Première rencontre à moi c'est na mobali penda yaka se prépare pas que combat yo kasko to lingana na biso ta msolo ba téléphone tout monde na sko premier jour à combat tala tadi mobala yaka so a comédie mbika obi comédie mbika to continuer na tadi obi comédie mbika nayebi yango donc si ça jamais dit mbika po et ça premier contact il faut marquer bi nana ko marquer moi si pe côté na kuna pe blague te na ebisio mabanga ezokota mabanga c'est mabanga ba glace ba citron ba makasa ba nini ba papier mouchoir ya komba penda zambi wana et c'est moi non mais toi solo là. Oh, pourquoi Bino Molinga Kobimsanga donc hypocrite? Je n'ai jamais été hypocrite dans ma vie. Je t'informe. Ozo continuer. Moi je passais presque 3 ans à côté de maman Israël Ajo, sexologue. J'ai travaillé avec des sexologues, j'ai travaillé avec des docteurs. Oh, mon sousou, Ahmed, il y a pas dans bon, on a dit si on a pécité, docteur, foutan nyonanga. J'ai travaillé à côté ya Batouana. Dans ça là, ba émission, na ba maman, oh, ba yebi banzo to moi si. Donc, azo expliquer yo comment le lastique yanzo to moi si ezala. Ce qui déjà si est baby ato sali be fort nyonso ato sali ono libanga ne utaka soki Nigeria ou bien beaucoup mususu bandoki bagebele boy kisi deux akebele boy Benin banin ato sali fort wana. Parce que moi je travaillais avec des personnes comme ça. Donc ndenge nazawa je pris le temps de comprendre mon corps à moi, donc corps ya mobali nanzoto ya moi si. De côté kuna bena le bon Dieu m'a fait grâce. OK. Voilà. On peut donc, continuer. Tu as vu qu'il rencontre wana ils ont un grand combat. Alors, mobile nini azoya combat pas moi si nae il ne bande pas. Car moi il est malade. Benita yeba kike papa ça asa maladif. Mobile ngo pe susu o azo bondé te ayokisi o sentiment te. Akoki pe makambo na mbetu te mayeke akesu plus loin abali oyo ya nyongo nazo ya wana pardon tozo koma wana posti ngana ndima mobala bala nga ya nyongo seke na craqué à l'âge des docteurs ça Benita craqué ni peut-être bomengo papa azalaki nango non voilà pourquoi je te dis que elle savait tout son problème est qui attaque avantage à poto que a memanga na poto madame guna ki na poto et puis bando futanga je crois basola ki noir sur blanc docteur ça adam mutumukete c'est un médecin pose à la médecin tu dois avoir une tête t'as dit c'est pas facile t'as dit il faut avoir une tête na poto na katote ceux qui sont même poto te mieux payé no te na zozwaka na angle poto les avocats le médecin le professeur
les ingénieurs. Même na Congo, awa, les docteurs, pour la docteur, ce n'est pas facile. Les docteurs, baza batamitu, mutu ezo sala. Ok. Alors, je ne pense pas que docteur en ça, médecin qu'il est, a betela benita tout, nyon sauté a betela qui est. Ok. Benita accepta qui est ndenga zalaki, parce que zaki n'a besoin ya okoma Europe. Voilà. Donc, aïe ba qui t'a dit. Ok, voilà. Mais Sarah Siko OP ezoko sala bosoto. Là, je viens tout bonnement et pas nabino le serviteur de Dieu parce que question nazo lingana tout na kati kuna na yokina na ningisa ya basali na nzambe. À quoi vous jouez? C'est qui votre maître? Vous servez qui? Pourquoi aujourd'hui, à cause d'argent, vous pouvez prendre le nom de notre Créateur, salut Rango Kochango na bêtise? Et pour bandeko na biso ba en Afrique, biso bato apasi. Biso ba etozanga na biso bato toka na Afrique, tonyo kwa maka. Là tout le monde le sait. À quoi bon aujourd'hui au teka kibo mutunao justement pour prendre l'avion et aller en Amérique, en Asie, en Océanie, sans objectif oyo yebi ke muto na lingi ete. Bato français le bien mal acquis ba profita kana yango te. Et qu'on rattrape yo ato sali semblant lelo lobi ezwayo. Na linga kananga moi sioté, mais le kola ana facilité a memanga poto j'accepte. Amemanga poto ils sont na commune na poto to bakisi li sous nombre ya ba femme seule na ya ba divorce. Pourquoi Et ça fait trop mal na humanisme na ebité kibo mutu et comme kozanga biso et surtout na milieu na biso ba congolais. Au commun aussi une personne avec son cœur, elle se déplace wana micro maman. So simbiango moi nini au beb ça son. Une personne se déplace au monde azui avion à longo musika ya États-Unis. Cette personne vient te chercher ici en Afrique. Au monde a peu des fois au binisi ni 50 francs et surtout bandeko na biso ya mibali. Au monde ndeko moi sona par amour a sali nyonso o akwaki ko sala. Nyonso akwaki ko sala. Ayi azui yo. Abali yo pepo ebele to bi babala bango. Et nasuka okomo la tse minda. Oza yanke te, oza yu makati na nkolo. Un jour mokili eko lâché yo. Soki mokili e lâché mutoto ki makambangu e pa nzambe. Soki mokili déjà e lâché yo e pa nzambe pe doza la kate. Tu seras où? Tu partiras où? À quoi bon a gagné nyonso mokili menazanga nanga ka bokonza likolo. Soyons prudents mes frères et sœurs. Sarah, koyoka ba audio mususu na yoka kilobi ndeko wana azokoloba ete ndeko Benita babala ye na niongo tinenga akenda bongo akenda na caution bakenda koyokana na pasteur pour na kosala mokanda pour accepter que bapesa ki biloko nyonso ka pona mérite bapesa bango fait vert babalana. En tant qu'une maman aujourd'hui, face à la situation où bandikono bazo tala yo sala, okoki ko répondre nin pour na Benita te, mais pour na bateau pe bazo tala yo, et à la fin tu vas répondre pour Benita. Bon, quand j'ai commencé désolé. En fait, c'est ça que au moni na vie à lelo tadi batu ba ikolo a patient batu ba komi prêt à tout pour na passer. Voilà. Voir même sa famille. Ezaka Benita te. Quelle est cette famille oyo ba kondima ko collaborer ko kene ko kosa na commune que tozo kimbongo bala pour babala mwana bango. Donc na famille ezaka irresponsable. Batala qui peut intérêt que moi na biso Benita so ake poto obengisa biso tokobunga akogérer ba bien ya papa wana. Donc même la famille était derrière les biens de papa en ça. Voilà pourquoi la famille a accordé. Ils allaient voir ngane na na dasa na ngabo mobile moi au poto aye. Donc au bali no moi na ngate et puis ebisingana ke ne ko se présenter na mairie
nakosa kofuta imonga dot $1500 pour accorder bino mariage. C'est quoi mon intérêt? C'est quoi l'intérêt de ma fille? Elle va gagner quoi? Apparemment, Dieu Zaki Kop Moya donna, la famille était au courant que moi, Nabino, non, qui est poto. Pour la mission X. T. Ezaki Boy. Moi, Nabino, a la facilité, ok, poto. Kaka, ce qui a qui la aide malade nanga. Mais pas qu'il n'est. Quand on me soupe à ABC, moi, on a kalingue. C'est compliqué cette histoire. Pendant que nous réfléchir, famille, on dit sur base de quoi? Parce que Sarah, de personnes qui se respectent, 1500 pour la dot, Sarah, c'est rien du tout, non? Attends, le binatongo, on a foutu dot, on a béninga na kina foutu 1500, c'est rien du tout. Ça peut fêter ce qu'ils ont fait mariage, ils ont mariage reconnu parce que la famille balia dot. Donc, ayokana ke au bali mona ya nyongo, mais la mona na poto peut-être. Mais Sarah, s'il faut faire l'analyse, si après papa... son commis qu'on fout un bon à nyongo dot. C'est bizarre. Si papa Azaki Nambongo, il avait l'amour de sa femme, comment il pouvait accepter à côté na kabal mobu pour na la mafia? Est-ce que on a pété que non ba audio na pe air monde ti ezolo ba bena bo solo te Sarah? Non, ezolo ba bo solo parce que papa Azwaki est moi na musala est malade. Azwaki est moi cité parce que jusqu'au jour d'aujourd'hui, docteur Sana biographie il est célibataire, père de 4 enfants. Ah, ok. Une autre révélation. La biographie ok. Na été so ibochara okoko balancer mo. Ok. Donc ala célibataire. Au betata na Google betika docteur Sana pour mona. Ok. Aza célibataire âgé de 64 ans, père de 4 enfants. Mais c'est quoi yo? Aza divorcé, pardon, célibataire, t'es divorcé. Divorcé, père de 4 enfants. Sarah, tu trouves pas que maintenant, Ndekonabiso à moi, s'il va se retrouver na merde face à la situation, parce qu'elle n'est pas reconnue le coup la moi si il y a papa wana. Parce que oui, l'État a reconnaître le coup la divorcé et papa bana. Papa wana tika considérer moi si depuis Kinshasa. Parce que mon bali nyonso alinga mwasi na ye tomona ba mibale belé aye abali mwasi na ye après akekoluka mbongo voyage maintenant na mona te mon bala boy ko bala mwasi ata au sala civité mata dot ba pesaka après akekoluka mbongo ya voyage mais ya e dot ya nyongo na mimi mwana wana voyage c'est clair azo que le rôle aide malade est-ce que à son âge na état de santé zaki nango un médecin qui l'a aidé quand on fait un jour, il a besoin de moi si sous ça. Mais est-ce que ce n'est pas aussi de la mauvaise foi pendant que tu savais que Ozali n'a pas dernier jour nayo et oya obé ça passe lorsqu'on regarde Benita, elle est encore aussi trop jeune. Non mais tata Satan a balaki azaki non makasi parce que autant ba photo mon qui moto aza malade c'est il était en forme et c'est pas ça les 3 ans de mariage ensemble. Bah vendi 3 ans c'est beaucoup. Malade c'est quoi comme il frappé. Ce qu'on a 3 ans en famille et réclama d'autres na bangote. Bah réclama d'autres, aucun qui répond à papa nsaté. Alobi Benita fa commencer na poto yelle fa futa d'autres. Regardez mes sœurs. Regardez mes frères. C'est la famille, hein. Ngane na na regret pour la famille. Pour Benita ça moi c'est à cause de la complexité à poto, mais la famille. La famille non. Moi nanga kokota complexe que maman ba omimanga na poto mais nga maman ndefona lobate stop mon bali wana fa bala yo va yo ke poto logiquement OK bongo te yo ke de bongo te yo faut ba bala yo awa après OK poto et puis au moins sujet to lobela ki ngona Sarah Benita za na kombo ansate comme on est Benita et Kalansa ce que Kalanga ça ce que Kala elle n'est pas ça azasate. Elle ne porte pas le nom de papa Guy. Donc voilà. Tu vois, garantie na yé. Ezalaki nini pour tout ça. Azaki na garantie à jouer carte ma bé parce que
garantie na ye anga bénéficier na richesse ya papa nsa kaka soki alakisaki papa wana bolingo tina dernier demeure na ye. Et azaki mayele te basextape ebimi baaudio enregistraka ye na bana bitumba na mwana mobali atali ti gauche droite abi elle c'est une mauvaise ayaki kaka mpona mbongo naloba oyo biso baloba tolobaka si je wose donc voilà donc azouer carte ne mabe parce que eya na mibale ebele oyo balinga bato po baede bango na baproblème na basusi baa nango donc yo ye libala oyebi ke okokushela mobala na te mais opesa ye ka espoir à vie otya ye esengo po pusa mikolo na ye. C'était ça l'émission de Benita. Si elle était intelligente nga kamara na atikala millionnaire bongo parce que batikela ye na bamasuwa na balibongo oui comme ça mobala azalaki na sida akoka lisusu donc ekomaki kolia ye en fait basengaki azala na mwana mwasi moko aremontaka morale na ye et tout alors la fille alakisa papa wana bolingo ntina suka ke papa wana akufi atikeli etu na bana aboti kutu te matikeli mwana wana baboti pete na kati ya testament na ye moko ase justifie bato na famille nanga bokamwa pourquoi natikeli mwasi oyo tobota te natikeli babien nanga parce que aza la seule personne na passé na ye 7 ans de souffrance ya vie nanga ya bamaladi nanga. Vous me voyez naati costume na ye bureau metam so auto longolanga kaka na sala ye na mbeto aopesa badra wana bana misala te aosala ngo ye moko donc azalaki tout temps nanga voilà récompenser richesse oso comporte ati naloba yango ke okobota mwana mais mwana nata biso obokoli eta bokwami na mutu mosusu mabe aosunga mutu wana ke yo mutu boti c'est ça c'est normal eza loi nature komona yango te ke yo babebiselinga mwana te yango naisaki ngabi okoza papa boti oyo akufi oki susi te ezaka suite ya baresponsabilité ton père n'était pas responsable abokola autant fait tu pleures quoi olelani courage wana na olele uta ezaka kutu te siko papa moko bo alokota yo abokola alalisa olela makasi otala oza lelo c'est grâce ya papa wana mais tamsu yo ozongiseli yango takufi avant vous comprenez donc papa wana mutu na via lingaka bapese bolingo tadi okobota mwana lelo so pese bolingo te mobali mususu abokoleli yo mwana ana bosani yo ke bota ye tozala na exemple ya Makukula. Est-ce que Makukula eza combo ya père biologique na ye eza père biologique na ye te mais papa n'est pas envie ya kufite mais mutu abokoli eza papa Makukula azo honorer papa Makukula soki lelo abimisa mbongo na ye po fali pupa ayemba alinga fali pupa ayemba Aziz Makukula na papa biologique na ye mais fali ayemba père adoptif ayemba Aziz na père adoptif na ye mwana ya papa déjà no Makukula c'est pas son père biologique po anita loba ke papa nanga botanga ye wana bocha kombo na ye kobota mwana eza bien mais kobokola rapasi c'est ça muto abokoleli yo mwana yenda uzwa possession ya mwana wana ndo mwana bato mususu abali mama na kufita za envie mamba bimisa mama o abokola yenda zwa maputa baze belé a imposé penza to monango na ba ne belé oui donc c'est que kobokola ezaka pasi pokobokola kati kobokola zo pesa mwana affection tu donnes tout de toi na ke musika te yo kutu mututu naka jour wana tokozo Brian na classe banda to kota tito atuna ni papa où est papa papa do abosani ke ngana mama be ngata mama ki atuna nga question mais ya tuna banda na papa oui est-ce que ko ebisa ngasko neti mona lokola Brian yo ya kotalisa ye lobi kuna to ebise ke c'est lui ton père et lobele rien on dit mangote et etali kutu te donc ata batie papa boye batie Diego okeka pa Diego vous comprenez donc affection aux parents zo lakisa na mwana affection au mutu zo lakisa na mutu wana
na ngonga wana mutu wana oconsidere yo opesa confiance pa na donc Benita soki azalaki mayele yaya mais ero azolela azoseka pe papa na nga afungwele biloko tout parce qu'elle vit pas avec ses enfants vanda na yo anga bando yebiso na ndako mona malueka na ndako mona poto na anga yebisa Benita tout et puis atikeli. Et surtout nous apprenons que à sa mort elle n'était pas là. Mobala qui est mon hôpital parce que il y a 4 jours avant babando solaté. Pourquoi? Parce que Benita senga ki mbongo sa business aki Turquie. Alors tikanga ke kuta na likang na papa ebisi non na mbongo opeso tenga na komana na mbeto hôpital yebisa mibai ngono bimana momba pia mbongo. Alors bazo sola sustain yazo lela ke ondunda ndunda wana papa sanga ali yango wapi pas comment vivre na ba sonde ngali ndunda ngo wapi on est. Vous comprenez? Donc c'est compliqué de fois. La vie, il faut oser la vrai. Peu importe, il y a état côté là qui papa ça, il fallait qu'il y ait n'ingaï na état wana. Déjà, il y a moi n'ingaï ba que papa ça a okufa na ye. Ba te bele ba tikala ba millionnaire bongo ay mi bali ba kufa ba tikala ba ngo richesse. Oh, au monde là ta pas cité mais muta kufi atike. Yo kate ke papa zana bana na ye makufi atikeli enfant adoptif mwana richesse. Oui. Et puis batu ba okama te na mbeto hôpital bano ya bimisi na muchopo na ye bazaki te mutavandi ne na hôpital akati na musala na ezaki mwana oya mwasi na ye akufi atikeli mwana wana bomengo atali motema ya mwana wana atali bano yemo yamba loba obota bana tobota mitema te ko kati te mwana obotika nda osaliso atali siko bana oya yemo ko abota na muchopo babi ke papa banga na hôpital mais papa ya nangana le kautala ome musala je suis occupé mukolo musala abosani que c'est son père mais mwana oya yete akati misala eko vandele na mbeto hôpital c'est normal azontu. So azali na ba chose cachée oh même moi si na yebara te je crois ebisa mwana wana va kufa ke mutu tela na nyongo na nga mutu tela na mbongo na nga mutu tela na ndako mona sala boy. Tu comprends? Ils ont confiance wana. Donc Benita perso azaki maele dadi. Elle lo Benita c'est comment ni bana papa na banga basenga Benita pardon. Maman zaka mama biso kanisa biso pe na ndamba ba papa. Voilà. Merci beaucoup, nous sommes arrivés à la fin de notre émission, mesdames et messieurs. Les ala qui analysent auto salaki na mama Sarah, mais je vais ajouter quelque chose. Bandeko Balandi, botalaka émission pour commenter à la fin, nous insulter. Quand nous parlons comme ça, tout à n'a pas na mitema et to mitia capé des fois na ba place ya bandeko missus. La vie des couples c'est pas difficile et l'amour n'a jamais été compliqué, le mariage aussi également. C'est nous qui rendons tout ça difficile. C'est nous qui rendons tout ça grave. Je prends juste l'exemple comme on parlait de notre sœur Benita. La majorité des audios et bando circulés dans les réseaux sociaux, il paraît que yemoko mutudo bando cha yango. Il paraît que yemoko mutudo bando cha ba audio wana à la place publique. Ba discussion, ba nyonso yemoko bando publié en avance la place publique. C'était quoi? Parce que tu bénéficiais quoi ma sœur? Des millions que tu prenais sur TikTok. Penses-tu qu'aujourd'hui, ekoki ko laver image na yo face ya ba bêtises oignons aux ola tananzoto. Les réseaux sociaux c'est bien, ça nous aide dans mambo ebele. Mais ça peut détruire l'avenir ya mutu. Et aujourd'hui même les hommes au babana qui ko entourer au lobby. Vous savez les loso qui mobile déjà a dit que celle ici c'est une femme mariée à la kana mobile nae nanda peu n'importe. À cause yo juste le coup là instrument de plaisir. Instrument de plaisir. Juste je te prends parce que je veux me faire du bien. Yango omoni aujourd'hui des hommes mariés et babimaka libanda bazalaka na français moko lingala moko ceux qui na monaka yo avant j'allais pas kokene na berer na mwasi wana je regrette d'avoir kobala mwasi wana na ndako. Tu es propre, elle est sale, elle est très impolie, toi tu es poli. Mais lorsque vous allez au-delà, il y a un sentiment nabino. C'est que cette personne n'arrive pas à faire avec sa femme à la maison, à koya ko sala ngona yo.
C'est pour te dire quoi? En quelque sorte, azo protéger et l'eau qu'on a ya ndaku. Mais akoya libanda pour à détruire yo. Preuve makamonga nazo loba nazo kosate mes sœurs. Ebele boyebike. Eza na mebali misusu ezalaka so kutani na ye po bobo sala o ezali intimité na bino. O yebi des fois soki bobandi ko sala mamu na bino komado asala kango lokola nyama na kati ya nzoto na yo. Ba orifice nyonso il utilise ça. Mais na mwasi ne anda a sala ngo te. A protéger plan na ya palais mutuni andaku mais epa na yo oza lokola ba cobaye. Il va essayer nyonso na ndenge nyonso parce que donc il dit que azan intérêt à la fin okokene na yo kaka aotika yo kaka mais à se dégager à se décharger à cause il y a sentiment moko il y a ba seconde vous acceptez ya kobebisa nyonso ya vie. Seul Dieu sait. Seul Dieu sait. Nous sommes tous créés par lui. Mais biso nyonso to kabana na été. Ceux qui ezan les locaux ou les bons dieux asenga na biso photo ki makango ezala kaka ekobo. Moi je me pose des questions. Le frère qui courait hier derrière de Konabiso à Moissy. Penses-tu qu'aujourd'hui bakoki ko peso sous valeur wana ma sœur? Si au moins tu savais que peut-être Ndeko Nazana et Papo demain il va partir. Pourquoi ne pas bien faire les choses? Mais moi, je ne permets pas. Personnellement, moi, je ne permettrai jamais ça. Et ça, le Kolanga t'a dit, Boué. Excusez-moi, 2 petites minutes, car juste poto kabwana. Na fandi nanga, na botate, na mwasite, na mwanate, na balate. Et quand Nzela ya musala nanga Boué, na kutani na maman moko, elle. À l'époque, le monsieur avait 61 ans. Il y a 61 ans, s'il vous plaît. Oyo, akobota na ili sous-souté, akoproduire na ili sous-souté, et parce que il faut ngana kene poto, ou parce que faut appeler sa kangambongo, et moi, na ye ko s'afficher pour na ndima ete, na tikala na yo, na zala na yo, pour na kana batela yo. À la fin, naïbi ke yo okufa na yo na ba maladie non nyonso na nzoto. Je le ferai pas parce que je ne ferai jamais l'échange ya vie nanga avec l'argent. Jamais. Mais pourquoi aujourd'hui la jeunesse azali prête na nyonso de faire tout? Pourquoi? Vous cherchez quoi? Pour l'intérêt ni? Vous cherchez quoi? Et pourquoi nyonso yo bande konanga? Pourquoi? Il y a des choses qu'on ne peut pas rester là pour faire des analyses. Non. Tout ça là, analyse. Mais c'est une façon de vous dire que yaya. Kolinga, mobile pour la sécurité sociale na yo tende konanga. Kolinga, moi si pété que non, parce que petit yo, a dans la facilité, il y a liquidité. Atinde la ganga moi quelque chose. Tikana linga non. Mobile yo lingité, bazoka cadeau na été. Moi si on peut lingité, bazoka cadeau na été. C'est ça loi, il y a nature. Sarah, tu avais un dernier mot? Non, même pas. Même pas. Le dernier mot est zaté. Lobe kolokalilo, nzamba zala na bino, nzamba bate la bino. Nous continuons juste avec notre travail. Merci, Botuan.